ya Egypte, kuna basalaka 400 za. Sima ya 400 za, Tata Nzambe akokisaki elaka na ye, pe apesaki bango moko kati na bango, koko na biso Moïse po abimisa bango na mboka oyo bazalaka na yango na bowumbu, po bakende na mboka ya elaka esika Tata Nzambe alakaka koko na biso to batata na biso. Na yango kuna na mboka ya Kana kuna Nzambe alakaka bango bakokende, Tata Nzambe alobaki na Moïse apona mineki 12. Po mboka bakokota ezali mboka ya bule, bakende kotala ndenge mboka oyo bango bakokende. Bakomaka kuna, toyebi histoire ndenge ezali. Na sima tango bazongaki 10 personnes oyo bakendaki koneka mboka ya elaka, bayaki kopesa sango na baninga oyo batikalaka. Plasi koyima ekotaka. Pona nini Tata Nzambe alingi asala biso boye? Touti kuna tokuti batu milayi bambinga, soki lelo bitumba eye biso tokolonga te. Kasi Yoswa na Kalebi tangu bakomaki balobi ya solo ezali bongo. Tokanisa oyo Tata Nzambe asaleli biso, kolongwa na biso na mboka tozalaki ya bapaya titokoma awa. Oyo asaleli biso ya makamwisi, nini ekozanga po alongisa biso soki lelo bitumba eye? Batata ba mama, Tata Nzambe ayokaki pasi. Alobi libota na ngai oyo ngai naponaki, nalingi bakota na mboka oyo ya elaka, ngai nabongiseli bango, kasi lelo koyima ekoti kati na bango. Plasi Tata Nzambe alobaka na Moïse oyebisa bango, bango nyonso bakotikala awa, bibembe na bango ekomonana te, kaka Yoswa na Kalebi pe na bana oyo babotamaka na nzela, bango nde batu bakotaka na mboka ya elaka. Pona nini kozanga kotosa mibeko? Pe koyima yango ezangisaki bango mboka oyo ya elaka Tata Nzambe abongiselaki bango. Tango wana ezalaki pona bandeko na biso bana ya Israel. Lelo ekomi ngai na yo kimbangiste. Toyebi mibeko 10 oyo babanda kotangela biso mbula nini. Kasi lelo ngai na yo soki totali na mibeko 10, ti mokolo ya lelo tozali na biso kotosa te. Biso bakolo ya fete toye pona fete na biso ya le 12 février. Eske mibeko 10 oyo Tata Nzambe apesaki na biso, biso tozali kotosa yango to tozali kotosa te? Tata Nzambe azali kotinda na biso totosa mibeko 10 oyo bapesi biso, po mibeko ezali Nzambe. Na mibeko 10 touti kotanga, tokobeta sete na mobeko ya liboso oyo ezali na verset 3, ezali koloba na biso boye: kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Balobi na biso tokumisa banzambe mosusu te bobele Papa Simon Kimbangu kiangani Nzambe na biso. Ngai nazali koloba awa, nazali koteya, eske nakumisaka banzambe mosusu te
liboso ya nzambe na ngai papa Simon Kimbangu Kiangani. Po mingi tozali na banzambe mususu, banzambe ya bapaya. Tozali na basheneti ya magie, tozali na biloko oyo tokendaka nanu kobondela avant biso tobima. Kasi tobosani nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani azali koloba na biso tokumisa banzambe mosusu te libobele ye. Tokokumisa kaka nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Po ye mutu azobongisela biso nzela, azobongisela biso ndenge nini tokokotela na mboka elaka. Mboka elaka bakotaka yango na mbindo te. Nzambe na biso azali bule, biso pe tozala bule. Po tokoka kokota na mboka oyo ye azali kobongisela ngai na yo. Tata volontaire, bandeko na biso ya INPP, bandeko na biso ya Chorale Papa Kisolokele, et puis ba secrétaire Tomi Tuna. Tozali na banzambe mususu te liboso nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Soki tozali na banzambe mosusu, a partir ya lelo tozwa décision totika banzambe ya bapaya. Tokangama na nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Potokota na mboka oyo ya elaka ye azali kobongisela ngai na yo poto sepela na nkembo ya libela. Toleki na 12 préceptes na biso. Na 12 préceptes ya lingomba batata ba mama nakala ezalaki kaka kotangama soki bana bakuli. Po okoma mondimi bakotangela yo les 12 préceptes. Kasi tata nzambe amoni biso bana na ye tozali kotambola ndenge esengeli te, tozali kotosa mibeko ya lingomba te. Yango baye kozongisela biso mibeko ya lingomba. Poto yeba kotambola ndenge bazali kosenga biso na kati ya lingomba biso bana tata Simon Kimbangu Kiangani ndenge nini totambolela na mibeko oyo bapesaka biso ya lingomba. Na mibeko zomi na mibale ya lingomba tokobeta sete na mobeko oyo ezali na 11e na nzela ya 11. Plasi bazali koloba na biso ndima mabe mayo liboso ya baninga. Ngai na mituna, eske nandimaka mabe na ngai liboso ya baninga? Soki nandimaka mabe liboso ya baninga te, nasala nyonso. Soki nasali mabe na moninga, nakende nandima mabe na nga pona kosenga bolimbisi. Yango biso nyonso tokutami awa tondimaka mabe na biso oyo tosalaka na bandeko na biso. Po soki tokondimaka mabe na biso tokosalasa na mabe te na kati ya lingomba oyo ya tata Molimo Mosantu. Tokolanda oyo nyonso bayebisaka biso na nzambe na biso papa Molimo Mosantu ke tozala na bolingo. Soki tozali na bolingo tokosalasa na mabe te. Yango batata ba mama tondimaka mabe na biso. Soki osali mabe liboso ya moninga na yo, kende ndima pesenga bolimbisi. Ndenge biso bankwaluzolo lwambo teto ba volontaire, ba secrétaire, bana ya Chorale Papa Kisolokele pe INPP lobi tomonaki
ndenge tozalaki liboso ya Nzambe na biso Papa Molimo Mosantu, tokendaki kosenga bolimbisi epai ya Nzambe na biso alimbisa biso na mabe nyonso oyo biso tosalaki epai ya baninga na biso pe epai ya Nzambe na biso. Toyokaki Tata Nzambe andimaki bolimbisi na biso, na yango tondimaka mabe na biso. Kuna toleki na mokanda na biso totangaki ya Matayi na chapitre 2 verset 10 à 12. Kuna tokotanga na komba Tata, Mwana pe Molimo Mosantu. Boyoki esengo mingi tango bomoni monzoto wana. Bakoti na ndako pe bamoni mwana na mama na ye Maria. Bafukamaki pe bakumisaki mwana. Bafungoli biloko na bango, bapesi ye makabo oyo, or malasi ya kotumba na mafuta ya mir. Batata ba mama, nakala ezalaka bandeko na biso bato ya mayele oyo babengaki bamage. Bango nde bayokaka mwana ya Nzambe abotamaka na Betelehem. Bango pe balobaki, tokokoma kuna ndenge nini? Tata Nzambe ainspiraki bango, alakisaki bango monzoto oyo biso tobengi étoile. Yango nde elakisaki bango nzela po bakoka kokoma esika mwana Nzambe abotamaka. Bakomaki kuna, bazalaki na esengo mingi. Bakotaki na kati ya ndako, bafukamaki pe bamonaki mwana na mama na ye Maria. Ekokende bato mayele bakendaki maboko pamba te. Bamemaki mabonza oyo bakendaki kobonzela mwana Nzambe oyo abotamaka kuna na Betelehem. Na tango wana, tango balalaki, Tata Nzambe apesaki bango ndoto. Alobaki na bato mayele, bozongela susu te na nzela ya Herode. Bozonga nzela mosusu. Toyebi pona nini Tata Nzambe apesaki ndoto wana. Po Herode azalaki na posa ya kobomisa mwana ya Nzambe, abandaki kolukisa. Plasi alingaki atinda baluka bana nyonso oya mibali babotamaki. Kasi Nzambe apesaki mayele na bamage to bato mayele baleka susu na nzela ya Herode te. Bango bazongaka na mboka na bango na nzela mosusu. Lelo oyo ezali ngai na yo, biso batu toyokaki mbotama ya Nzambe na biso Papa Kisolo Kele Lukelo Daniel Charles. Toutaki bamboka na bamboka, poto koma awa Tata Nzambe abongiselaki biso nzela. Poto ya kokoma esika Nzambe na biso abotamaki kati na biso, awa na kati ya Yerusalemi na nkamba. Tokomaki, tozalaki nesengo, banda premier jour ya feti na biso le 12, lobi ezalaki le 13, lelo le 14 et troisième jour ya feti na biso. Esengo etondanaki na ngai na yo, pona nini tokuti Nzambe na biso abotami kati na biso, ndenge balobaki na biso premier jour. Eske na ndenge toyaki
koma esika nzambe na biso abotamaki. Tomibongamaki ndenge nini? Mpo na koyamba ye kokoma esika ye abotamaki. Po ifale tozala liboso bule. Yango tokomaki, tosepelaki, mpe toyaki maboko pamba te. Ndenge tomonaki lobi, ezalaki deuxième jour ya fête, mabonza oyo, bakado oyo, biso, batwamayele, oyo toyaki na fête, ndenge tolekisaki molulu na biso premier jour, deuxième jour, biso ba volontaire, bana ya INPP, bana ya chorale Papa Kisolokele, et puis ba secrétaire, toyaki maboko pamba te, lobi tokendaki kobonzela nzambe na biso, mabonza oyo biso tomemaki, bakado oyo toyaki nango, biso tolekaki nango liboso ya nzambe na biso, poto koka kopesa oyo tomemaki esika toutaka bamboka. Poto koka kozonga pamba te, mabonza oyo topesaki lobi, nzambe na biso amonaki pe asepelaki, na yango biso bana tozwa mapamboli. Et puis aye kopesa biso ndoto na pokwa. Alobi na biso bana na ye, ba volontaire, bana ya INPP, bana ya chorale Papa Kisolokele, pe bandeko na biso ba secrétaire, tozongela susu na nzela ya Herodi te. Nzela ya Herodi elakisi nini? Biso bana ya Papa Simon Kimbangu Kiangani, kozonga tokozonga na bamboka na biso. Totika masengeni ya mabe, pona kozongisa bana ya tata nzambe sima te. Basalela nzambe na bango na esengo. Totika kosalasa na mabe. Totika kozongisa ba mbuta na biso na maloba moko ya mabe na koyima soki bapesi biso bikateli. Tozala na esengo, biso bana ya Papa Simon Kimbangu Kiangani, na musala oyo biso tonjimi tosalela ye na koyaka tako nyonso, koya kokumisa nzambe na biso Papa Kisolokele Lukelo, Daniel Charles na mbotama na ye. Kozonga na biso tokende komibongisa, to prepare mbula ekoya, toya kokumisa susu nzambe na biso. Na yango référence tokokende na yango tokotanga na bandaku. Tokotanga na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Na banzi oyo toyoki na mokolo ya lelo, tosilisi boye na komba tata mwana pe molimo mosantu. Amen. Totelema tobondela. Prions. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire de tous les siècles. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Betelemi imbanza ya silo ono kobotulu vuluzi. Betelemi 2, 3. Betelemi imbanza ya silo ono kobotulu vuluzi. Mbanza za mitinu
elao basweka dimonekene mu Betelemi Betelemi imbanza ya silo unukubutuluvuluzi mbanza mitinu elao basweka dimonekene ku Betelemi Noele, Noele, Noele Noele, Noele, Noele Noele, Noele, Noele Ilumbu kyansi nwase Noele, Noele, Noele Noele, Noele, Noele Noele, Noele, Noele Ilumbu kyansi lwase Vungi munzanza mbale lekwa Mbasi anzambi banlwa kilu Onga bamwene yozakamo Samu ambote batwa silu Vungi munzanza mbale lekwa Mbasi anzambi banlwa kilu Onga bamwene yozakamo Samu ambote batwa silu Noele, Noele, Noele Noele, Noele, Noele Noele, Noele, Noele Ilumbu kyansi lwase O kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Lelo ezali bongo le 14 février 2026. Tozali bongo na poursuite ya programme na biso, toloba presque fin ya programme parce que c'est le 3e jour na biso ya fête. Et mutu awutu côté ya biso ezali bongo maman Kuchi, ye azali bongo maman coordonnatrice Auti Namboka ya Angola. Mama Kuchi Lumbwe Nadio. Atangeli biso mikanda miye. Exode 21 à 17. Aleka kisima na le 12 préceptes de l'église. Nde ayaki kosukisa na mokanda ya Matai to Matthieu chapitre 2 versets 10 à 12. Et maman apesaki biso référence oyo esengelaki tokoka kokende kotanga na ndako ezali bongo na mokanda ya 1 Corinthiens 15 58e verset.
Batata ba mama lelo ezali 3e jour ya fête. Matea et sopanaki makambo eloba mindenge na ndenge autour ya papa Charles Kisolokele Daniel. Batata ba mama makambo koloba ezali mingi. Papa Kisolokele Lukelo azalaki un homme très influent, un homme très respecté. Est-ce que tu as bien été leur grève et salamaka na port ya Matadi? Grève ya ba docker ou ya ba porteur et salamaka na Matadi. Et papa Kisolokele mutu akindaka kosilisa bitumba wana. Mutinerie et salamaka na Mbanzangungu kala Tisville. Et mutu asilisa makambo wana eza papa Kisolokele Lukelo. Makambo ezebele et en 1958 et pas il y a papa Bantala. Bakimbangiste bayoki mutu akufi tala boye basakolela. Papa Kisolokele présent. Alors, mais eloko nini ko kamwisa bino pona liwa pongai Kisolokele Lukelo na kokufa un certain 17 mai 1992 ou 92. Donc batata ba maman oyo tozui to bomba yango to simba to salela yango surtout. Papa Kisolokele Lukelo a pesi biso des grands exemples. Azalaki un homme humanitaire, azalaki un homme social, un homme oyo a préservé qui œuvre ya papa na ye alingaki te ekoka kokwea. Asali makambo ebele alakisi bolingo, atongi ba école, ba enseignant ba futamaki leur wana. Donc likambo wana ezali ya ko négliger te batata ba maman. Toleki bongo na ngonga na biso ya ba communiquer. Direction nationale ya Apaki Nkamba Nouvelle-Jérusalem ezongisi matondo mingi na batata nyonso ya Nkamba na mosala oyo tosalaki na Ntintsani ya vendredi le 30 janvier pe dimanche le 1er février 2026 et esengeli ete toko akoyeba batata ete tozali na etumba ya bosombi bateau de pêche na mobu oyo ya 2026. To versé déjà première tranche à $5, kasi batata mingi na bakan, surtout na ba section, ba pesinano et l'autre côté. Sikoyo, to côté bon na deuxième tranche à $5, ya bateau de pêche, pe bantintsani. To fongola mite ma batata, mutu na mutu awelela ma pamboli na ye. Tata nyonso bongisa $5 na yo ya deuxième tranche ya cotisation, 5 000 francs congolais par semaine, pour Nabimbelekela ya Bantintsani. Match retour ya Bosombi bateau de pêche. Pentintsani ya batata pe ba maman. Soki opesina nous $5 ya première tranche T. Yeba été au commune Nyongo ya $10 na deuxième tranche. Signé le président AI Mavinga Vangu Mav. Direction nationale ya Flukin Kamba ezali koyebisa na ba président sectionnaire pe ba président ya ba groupe Flukin nyonso ya juridiction ya Kamba ete tokozala na assemblée nationale et kosangisa biso banso awa na mboka Kamba au mokolo mois samedi le 14 février 2026 na ngonga ya 10h. Délégation ezali à 3 personnes par groupe Fluki, c'est-à-dire président, secrétaire, na dirigeant technique. Notez bien, présence et responsable nyonso ezali obligatoire. Koya maboko pambate mema 15 000 francs congolais pour na orgamat. Boyeyi Bolamu pour la direction nationale, Papa Makola Dikizeiko Emmanuel, président. Communiqué au Etalika Kabande Konabiso ya Flukin Kamba et Lobi Boye. Flukin Kamba et Pessi calendrier ya Bantintsani na pokwa devant la résidence ya Papa Mokonza Boule pour na Milulu na biso ya le 17 mars 2026. Calendrier ezali boye. Lundi le 16 février, jeudi le 19 février, samedi le 21 février, lundi le 23 février, jeudi le 26 février. Mbote bandeko balandi ya Preskin Kamba officiel lelo tozali bongo samedi 14 février 2026 autant Kamba Yerusalem ya sika tozwani bongo na tempelo pamba te
kuna nde tokendaka kozwa elembo oyo tokotambola na yango mokolo mobimba mpe lelo ezali bongo switch efan ya molulu na biso monene oyo tobandaki ya le 12 février mpe lelo ezali bongo le 14 février molulu mwango mopesamela bandeko na biso ya groupe volontaire kimbangiste chorale Papa Charles Kisolokele pe elongo na ba secrétaire kimbangiste ya mokili mobimba nengo bokolanda na bilili ya Presqu'île Nkamba officiel maonso mazali koleko mokolo mwalelo utan Nkamba Yerusalemi ya sika bolanda liyebisi na bana ya sankuru nyonso mwasi to mobali ete tokolamba le 26 février 2026 jeudi moto na moto abongisa ekateli na ye ya 5000 francs plus 2 kopo ya loso plus kopo moko ya madesu oyo ayoki sango ayebisa moninga mapamboli bakolukaka yango na makasi etiami loboko na maman Selo Danga Jeannette présidente. Liebisi epai ya batata pe maman Selo elongo moko pe na balongi banso uta na le 4 camps ya Nkamba section Nkamba ba pèlerin pe ba volontaire Dungi Luenda ete tokoleisa mbanza au mokolo mwa dimanche le 22 février 2026. Nde natina na yango esengami na Selo pe longi moko moko akomisa kombo na ye na botosi nyonso na montant ya 5000 francs congolais pe kwanga moko ya munene pe tomatisa pondu ebele botosi eleki mbeka ya kotumba signé Diacre Dieivanga Manfwana Alphonse. Tokoti bongo na ba communiqué nécrologique. Ngai tata Lukinzu Bavenga nazali kopesa sango ya liwa ya maman Kapika azalaki nkengi azalaki kovanda na camp Kipaku ye akufaki mokolo mwa dimanche 7 février 2026 na hôpital ya Mongafula Omboka Kinshasa. Programme ekopesa mela biso sima signé Papa Lukinzu Bavenga Faki. Communiqué nécrologique. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Biso ba maman Georgine Nzomambu, Mayeyele Véronique Pembela Tania. Tozopesa programme ya bokundi ndeko na biso oyo akufaki depuis le 29 janvier na mboka Kinshasa. Ye azalaki musicien ya Faki pe chauffeur azalaki kokumba jeep na kala ya commission bazalaka kobenga lokolo ya ketch na kombo ya Vangambiaku Mbelenge Alexis. Programme ezali boye. Veillez ekozala na paroisse ya Njili quartier 3. Mercredi le 18 février 2026. Recueillement na Njili quartier 3 pe ekoya na Lukengo. Jeudi le 19 février 2026. Enterrement na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Tosengi lisungi ya mabondeli na lisalisi boye ya bandeko. Tosukisi boye na kombo ya tata mwana pe molimo santu. Signé maman Nzomambu Georgine. Communiqué nécrologique famille Kindamba Ngombe Dima. Mono tata révérend Maloudi Manfwana Jean, directeur national, il y a la grande chorale des dirigeants Kamba. Tata Dieivanga Alphonse, c'est le responsable, il y a Ville Sainte Kamba. Tata révérend Maketivila Daniel, évangéliste commune Nyangara Kukinsasa. Maman Silou Biakou, Albertine, veuve, volontaire, équipe ya maman Kisita. Maman Kinamvouidi Aïcha, protocole Nimbidi Kujeteki. Tata Nkuku Job, infirmier ku hôpital ya Yanda.
Tata Masamba Goldi, chauffeur, Mama Lunkeba, Efraji, protocole Kunakiku Kuku, résidence. Tuena Yentsangu Zalufwa, Luambuteto, Mwana Weto, Ngudieto Ankazi, Sedieto, Muzina Diatata Masala Thomas, Toms, Yandi Wakele Mfumwa Kanda, chef de famille, Wafwa Mulumbu Kia, lundi 9 février 2026, Muola ya 20h30, ku hôpital ya Masensa Kikiunga, Kuyanda. Buna Nituyena Kunzwa Kiozi, kuna Gombe Matadi. Yandi Wakele Zingilanga, kuna Vata dia Ngombe Dima. Programme ya Luziku, si ya Vanwa Kumanima. Tsangu zizi za Luakila, kwa tata mwana kuna Vata dia Ngombe Dima, kwa mama dia Nzenza. Kuna Vata dia Kiwala, tata Munkonda yebankaka, kuna Manyanga, mama wa Filu yebankaka, kuna Makonga, tata Mampuya Ndelo, Bazitu yebankwezi. Muna Mavata, ma groupement Kinkuzu, yeba wonsono, bazei tata Masala Toma, ye kwa ba wonsono, batuzei, tulombele lusalusu, muna bisambu. Foko, monowe non pangi, tata révérend Jean Maludi Manfwana. Famille, papa Nzonza Edouard, papa Gabi, papa Jokis, papa Bajak, papa Neblo, mama Mangituku, Henriette, tuena yentsangu za lufwa lwa mama, Mado, yani wafwa, le 10 février 2026, kuna Mbanza Ngungu, yani wakele mwana Yerusalemi, nsangu zizizenda mudibundu dia mvimba, dia tata mwanda velela, ye kwa tata mwana, mama Kondolo, Vwendi, kumbanza Ngungu, ye kanda dia Kiangala Ntsundi, matululu koko kwa tata Nzonza Edouard, chef de famille. Notez bien, ovoi mvai kulu ma foi, silwa landa yo munzila ya radio. Lelo samedi le 14 février, et kozala bobimisi ya nzoto ya papa Dividi di Samuel Pamukolo, oyo azalaki chef de famille ya bandeko na biso, papa Ludi Chukali, papa Nzuzi Nokoleki, papa Pompon, mama Matondo Senga, banso ya mboka Kimbonza. Ebembe ekokene na mboka Kimbonza, ekokoma lobi dimanche le 15 février, pe ekokunda makaka kuna na Kimbonza lundi le 16 février. Tokoti bongo na programme ya mboka Zalongo. Tata batantu batuzungi di Platini, membre de la vision de la coordination Banankamba, membre GGK, SK, mwana tata Disilwa Mulunda Jean, Vata Kingila, ye mama Kufukisa Kanda Janet, Vata Kisiasia. Si basompa na mulongo lwa velela, ye mama Wumba Mpezo Kernel, mwana Nganganzambe SK, membre Banankamba, membre choral des dirigeants. Mwana watata Wandombe Kisita, Vata Ntseka Kiyanga, ye mama Luisa Kweno Mangani, Vata Mboma. Date de mariage qui a Sabala le 14 février 2026, ku paroisse centrale ku Vata dia Mbanzangungu. Pasteur Oussa dit sa mariage, révérende Mwai Zayana. Mboka Zalongo Lwavelela. Mulumbu Kiasabala. Ah, c'est le même communiqué, excusez-moi. Nous passons maintenant aux salutations. Tozali na ba recommandation oyo euti bipai na bipai. Soki bandeko na biso bazali bakotelema bongo tokopesa bango mbote. Tozwi bongo recommandation euti na mboka ya Boma awa na Congo central,
Bakomi Boye, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par la présente, j'ai l'honneur de venir auprès de votre bienveillance pour vous saluer et vous recommander, Papa Taoun Swami, grâce à Dieu, de la confession religieuse catholique, qui vient en Kamba Nouvelle-Jérusalem pour recevoir des bénédictions auprès du chef spirituel. Signé Papa Kike Waikadila Léon Joël. Recommandation Moussousou et Outibongo na Collège exécutif national na mboka ya Kinshasa. Ezali na kombo ya Papa Zidanga Kaila Josué. Ye azali bongo sympathisant auti mboka ya Kinshasa. Soki azali totelema bongo topesa ye mbote. Tozali na recommandation ekomami na portugais, na langue portugaise. Bakomi Papa Révérend José Kinkela, azali chef de département éducation. Bongo ye aye na mboka ya Nkamba Jérusalem na tina ya pèlerinage. Akozonga na le 10 février 2026 tango mission na ye ekosila. Soki azali banso batelema tokoka kopesa bango mbote musique. Banso to sankisa maboko to pesa bandeko na biso mbote esengo o kombo misatu ya bule o kombo ya tata ya mwana pe molimo santo to vanda na esengo to sengi bongo bandeko banso o bauti na mikili miso na biso baye tovandaka awa na mboka ya Nkamba na bamboka ya nzinga na baye oyo bazali na ba témoignage te na ba misusu bayaki na ba témoignage biso banso totelema topesana mbote musique. To sankisa maboko banso topesa bandeko na biso mbote esengo na kombo misatu ya bule o kombo ya tata ya mwana pe molimo santo tovanda na esengo batata ba mama toleki bongo na bakolo fete biso banso oyo toyaki na tina ya milulu ya le 12 février 2026 biso ba membre ya groupe de volontaires kimbangiste biso ba secrétaire epai to uti bipai na bipai biso banso bandeko ya chorale Charles Papa Kisolokele bana na biso les époux les épouses ba membre ya comité d'organisation à fête banso to telema to koka kozwa mbote musique.
tika topesa na mbote esengo na kombo misato ya bule o kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tovanda na esengo tobandi kokoma na suka tosengi bongo présidents généraux banso ya différents groupes différentes associations services banso o yaki na tina ya milulu ya le 12 février 2026 batelema topesa bango mbote musique. Topesa bandeko na biso mbote ya esengo na kombo misato ya bule o kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo to constate que to komi presque na suka ya solo lelo eza 3e jour esengeli na biso discipline oyo tobandaki nango depuis le 1er jour et toyebi te lelo ezali remise à bakado mais avant remise à bakado batikalaki na quelque chose oyo bakocompléter po bakoka kopesa liboso ya tata mokonzi ya bule avant ya remise à bakoupe basala yango sans ke ba hésiter donc lelo ezali ntintsani suite et fin et tokolika ete toyebi programme ya kokota na mozole po na kotia fololo liboso ya banzambe na biso donc esengeli biso discipline ordre tosukisi boye na molai na biso et tobengi bongo papa secrétaire provincial awa na mboka Nkamba ville sainte akoka koya ko continuer na programme. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozali kokoba na kopesa na mbote pona bambuta na biso nde tosengi na bambuta na biso président délégué ya collège exécutif ya bamboka nyonso bambuta bisika nyonso tobozwa mibotelema elongo na proche collaborateur na bino lingomba epesa bino mbote faki musique. Sangsa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci bambuta bakoki na bino kofanda tosisi bango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe to bengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci.
Na kombo ya Nzambe Tata ya mwana pe Tata Molimo Santo tolandi banso matei bapesi biso na mokolo malelo samedi 14 février 2026 maitoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko, tolemba te misala kati na Yerusalemi, potongi nkamba pe tolona tobokola. Kuna na ndimba mankondo, banza biso nyonso toyebi na bokebi, tozali kolona kafe, kakao pe makemba, tango nyonso ozingonga leka pona musala. Nanzanza bisadi, nanzanza longa, kuna na memorial pe misala ezali. Tango nyonso malamu tomipesa. Tozana programme ya mpioka, contribution individuelle. Biso nyonso tozali kolanda $5 na bamikolo, $1 na bana mike. Kasi esika basengi $5 vu impact na importance ya likambo par rapport na bozwi ya yo na bozwi na ngai. Soki pe okoki kopesa koleka $5 ekozala malamu. Nakisa esika basengi $5 yo okozala capable ya kopesa $100, $50, $1000, $500 ou plus. Ekozala malamu pote tobundela likambo yango. Lelo ezali samedi, mokolo oyo tobongisaka yenga. Moko na moko toyeba komibongisa. Na lotomo ya tata mokonzi ya bule, mokonzi ya lingomba. Lobi dimanche le 15. Isika nyonso lingomba ekei na mokili mobimba. Koreki tokozala na nsinsani ya monene. De esengami na biso batambusi. Encadrement ya malamu ezala pe appui. Pour que par rapport ezala ya malamu tango ekomata na Yerusalemi. Match retour ya ntsinsani ya batata na bamomo. Tata mokonzi ya bule asi apesi date le 1er mars. Ezala batata, ezala bamomo, malamu tomibongisa malamu. Suwe ya batata, tolonga. Kasi defi ya ba mama bango pe balobi na mokolo wana batata bokovanda lisusu na mabele. Ndenge ba français balobaka, l'avenir nous le dira. Bisoka kande to bonga mamalam ezala batata ezala ba mama poto sepelisa Nzambe na biso. Na libanda tokozala toujours kuna na tribune. Yambo honneur ya papa soko honneur esili apesi biso message de soki ba cadeau surprise ezali, surtout na bandeko na biso ba volontaire. Wana tokozala na remise de cadeaux
soki ekomonana. Sima ya remise de cadeaux, tokoleka na ntintsani suite F1. Soki tosilisi ntintsani, remise de coupe et si possible, dépôt ya ba fleur na kinlongo. Na banza biso nyonso tolandi pe totosa ndenge programme ezali. Tina nde tozali kosenga na biso nyonso toyaki na fete ba volontaire, ba secrétaire, bandeko na biso ya NPP soki baza nanu na biso, pe choral Papa Charles Kisolokele, biso ba oyo tozali nanu na bisika oyo tokomelaki, malamu tomata deja na mbanza po ete tobundela ngonga tosilisa manso na tango ya malamu. Susi ya papa soki tokowaki kosilisa na tango ya malamu, kaka lelo ba oyo tokobima tokokaki na biso pe kobima. Na banza biso ba oyo tozali nanu na bakan to na bisika oyo tozali kolala, bozo kolanda biso malamu biso nyonso tomata na mbanza po ete tosilisa programme na biso na esengo ndenge tobandelaki yango. Na bongo toleki pona bopesani mbote faki tomibongisa. Muzola kwa se ye mwana itata mwana velela, tulombele kwa tata directeur du cabinet, vana vawena, kintwadi ye mpangisa wonso no basalanga ku cabinet kia tata mfumo nlongo mfumo di bundu, fulubia wonso no biluvu andili, lutelama beto mpangisa no mudi bundu tolovana kia mbote. Faki. Bika tokubike no moko tavana mbuta zetu kia mbote munkumbwa se ye mwana itata mwanda velela. Munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela, bambuta tulendele kutovuanda. Muzola kwa se ye mwana itata mwanda velela, tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole, fulube ya onso no biluvu andili lutelama beto mpangise no mudi bundu taluvana kia mbote. Faki.
Bika twakubike no moko twavana mmoni myamphasi mbote munkumbu ase ye mwana tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendile kutovwana abanza biso nyonso tomoni bokoti ya nkolo kati na tempelo nde tosongi pona kosilisa bambote faki disposition. Mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kya ntsuka intangu tutelemesanga sedieto twena kintwadi ye sedieto tata mfumu ambanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinjidi ditwa sisula mu Yerusalemi tukamona 1921 kasiswa na telumbu kya uno tata mfumu ambanza voendi yeto mu Yerusalemi yesimbi lisalukiani na kekete bonso buka sisulwakyo yani inkengili a Yerusalemi tungesi yenvyengesi a Yerusalemi yani pe ukwiza ngatangu za onso mukuzisonga zizi kia tata mfuma longo mfuma dibundu tangu za zobuke na wabinde ama mukumage kisalu tulombele kwa sedeto watutela mana beto bana tokuvana kia mbote faki. Bika twakubike no moko twavana sedieto kya mbote munkumbu ase ye mwana tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela
tulendele kutovanda tulombele nkunga yesambu kele 6 avril kwa faki yesedeto ikatofoku de la sambu Yavuvameno muzingu kyame njilange unzambi tombanga inzambiame umpulusa mumpila pasi sidusungididi yavuvameno muzingu kyame njilange unzambi tombanga inzambiame semfukamene pasizamenge yeze yezo undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavelela inzambiame semfukamene pasizamenge yeze yezo undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavelela. Tusamba mukumbwase ye mwana ye tata mwanda vilila lumbu kyaki kya nsambanu mungonda yanya poso widi muketo dilu munkunga tata nzambi mutomsa beto bantu nsatu zaku mufila kutwena mwana ko Yesu Kristo mpasipo mwala wa wana menda betila fumo Yesu Kristo ngibu azola vuluza muntu watambudila lufolo antoni ye wakuma vananti kumosi yemivi ndumo sumbato makusivila kansinge kwa vutula di mosiko kadi wazola vanga kaka mwala uzane esidi yaku kadi muntu kafeti vutuka kaladiaka munanti meno momo maontono mavangama mukuma kebeto bambi tutomeni dioza yavo ngizuleli vutula beto bantu tuakala kuvaki mosi koko ukalanga kumosi yebanlongo mumvutuka kuzulu wasunga makala kwa balongo kibaku wabasunga luzolo lwako yo bafila benda munza ya mvimba ye kitula bampakanu seminkwikizi mwanda videla sika kulumuka ye sika kala yeno kansi kalukunza yako mpova zino mumukanda moyo tumuinangazo mulumbu kya nsambanu mungunda yanya tata nzambi fumo Yesu Kristo yenge tata mwanda videla tuzidi voto na bavila vana misomeno kadi tuvanga manembolo zolanga tufusanga sadi bino ntoni kadi tuvuezanga malakanikina tufukameni vana malumeno mpasi vota monan lemvweno tutoni ni mizeto kadi nzamvimba niku mpasi voto tezazaya nge kiti unani utuvisisa kadi beto zayo akimwana kaka mukuma kambizeto bivuku bitusakidi lufwa bimbevo zimvita ntsatu yemampila mumpila diaka beto katone tinunu kankakako ngi kaka iswa munuketo lututani na karitu kondolo ankaka lenda kala kimpovila kieto valuena lutu sundi sa mumvita zana yeto vanza sima di luketu enfumu utani ni masumu mitoko kadi tuzeidi ovonge mfumo Yesu Kristo diwafwila vananti mpasipo beto tuabikwa mana banzambi tulombele luva munza ya mvimba Afrika, Europa, Amerika, Asia, ye Oceania
ndiye bua vova kava sala tadi vanantandwa taririandi kudi alembo kunkulwa tumuni vondamu zankaka munza zakinu kaka muna wisaki abatu bankaka muna luvuvamu yambula wabasodela kimpovila pasivomu kobadi atisa kadibu tumuni vo menga mabantu maidi kidikala zinga vana meso maku mukumaka kisola nto adisi idio dodio ndi ampasi beni dia kiadi mpe kadi bubu ba fitu kutunuanisa beto e beto tonavonda sana tululombele luatu katudila mo maontono mpasi vo luvuva muluza munza ya mvimba mpasi vo makanda yezindinga mawizana imwe mutuziye kula kobenu banlongo mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda vile Nzambi zengyakanu muna wantu wansiana ndiana dilanga ike konka Nzambi zodiasu kami kwiza ke kwiza ovanza kwa ndiana wena yompasi Muna wa ukadirira okuyandalanga kampe Nzambi zodianciona oyandalanga mosivana bena omvalai soyadorora kansi wavumbura kayo kanavo antu bekangwa kansi Nzambi kekangwako kadi Nzambi waseroka kwaye toantua Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata Nzambi wase yo ontwadi ongitata mwanda wavelela bika kwa masikila nga mnaitutuka kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen.